ça les cohabitation légale. Mais quand on a Belgique, on s'est renseigné, oh, Olga ka olukele solution. A se renseigner les sous. Azokota gauche droite pour nous rendre connaître la solution mukanda. Mais quand on a Belgique, on s'est renseigné, ceux qui ont une cohabitation légale, cohabitation légale, il a ce photo local moto, de photo mbongo, au salle cohabitation légale. Vous avez bien moi c'est validé, mais dans une copie, vous savez cohabitation légale, balobi est vraiment facile comme bonjour pour un Mukanda. Donc au Kinde, on s'est présenté au Waki, dans la kaka petit dossier. Et puis vous savez cohabitation légale na mutu na Mukanda na Belgique. Mutu a la nationalité de la Belgique. Balobi en tout cas mutu oya pesinga yi information yo a lobi ya salamu bapesa yi Mukanda 6 mois après donc azatia Mukanda na maboko. Atila inga na photo Mukanda na yi. Azatia Mukanda donc azwa Mukanda na sima mutu bazaki mo sambalité. Mais des kaka afuta ki moto et puis basala cohabitation légale yango sala ki azo Mukanda ado sa France c'est vraiment compliqué. Oh nyonso Olga kaka toki na ngaka te donc ça va makasi ozonga no ka Belgique comme ça on va en Belgique ou France Mukanda c'est compliqué ça va passer ado ça va ngone za plein les plus facile la France pour Mukanda la France. Le plus facile, c'est la moine. Donc, ce semi français a déclaré semi. Là, on va Mukanda facilement et puis bango. Nous avançons tout doucement sur l'arrivée des bébés silicone. Nous sommes jalouse. Pour Mukanda, il y a un monde qui est clé. Donc, on a pas attendu. Mukanda exactly ngai bikana ibaika ke makama Mukanda no eza encore comme mususu bisinga ke kona ukutana avocat mais ba pesa ki o régie donc na ibika ke si obwaka ezo kamusa ko yoka kina obwaka te. Mais aussi les chinois bazo koloba yango Sarah sala baka na kombo na yo komo diembela na kombo batu ya Karim ko na sala baka na sala 4K mais siko bien parlé sala baka na kombo na yo yemoko akosala ngoko ni. Donc quand ngande na odiembela kombo na ende na oza droit ya baka siko yo moko mukonza baka beta ngoti beta baka mais azo sala tozala na biso tout olobela sija fali na bomae na baka tozonga na bongo na sija fali ya olobela makamba fali nga na olobela makamba fali live ekende boye akata kima Naebi na mamba discrétion te, elle n'a jamais été discrète. Donc soka zaki na Mukanda alingaya na mona réseaux sociaux. Soki ndeko wana zaki na Mukanda alingaya sala biso ba tapage aliboma meilleur wa betata Kinshasa 2 fois. De un elle marche pas. Ana poto matambola te. Avivalora mutala emprisonné. Ndenge tokendelela kana réseaux sociaux. Soki ndeko wana mwasi azaki na papier mais tomela mai na tonga o mkie wana ya 100 fois batomela bilamba. Donc je ne pense pas, ça peut être possible aussi, mais dans yebeli ndeko wana na makambo ya babenga ngoni na makambo ya babenga ngoni oh là là discrétion T. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote, Bino Baebolinga Kaleko de bonne conduite. Le meilleur abonné du monde, je vous dis merci. Le meilleur fan du monde, je vous dis merci pour notre soutien à Bino na ngambu ya Saratola. Merci beaucoup pour notre sage conseil. Merci pour notre implication ya ba maman nyonso ya mokili mobimba, ba papa nyonso ya mokili mobimba na kati ya émission au le cours de bonne conduite. Ce travail nous le faisons rien que pour vous. Makambu yamin ezo continuer ka nuit et jour, ils ont continué Kobima. Mais aujourd'hui, je serai face à Saratola. Cette émission, ça ne sera pas le coup là émission Nyo Songa na Sarah. Et que un peu différente que bah émission tout. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu des appels. Oh yo batu bazoko confirmer ngai était maman Olga Kabelo était jalouse. Il y a Karine Mokonzi.
Maman Olga Kabelo abanaki ko piéger Karine Mokonzi. Voilà pourquoi makambu o nyonso ebimi maman Olga Kabelo azana facilité ya kobimisa les enregistrements ya Karine Mokonzi na ba audio ya Karine Mokonzi. Il paraît aussi que bandeko bazo benganga bazo kopesa nga ba matière bazo koloba ke o nyonso maman Olga azo koloba ezali makambo ya lokuta. Karine azali déjà na mokanda na ye. Azana mukanda ou azana mukanda te lelo na ke ko luka saratola to luka ensemble to mekempe ko kundula na mekempe ko comprendre ce qui ba question opena batu bazo ko tuna na makamo batu bazo ko loba ce que ezali ya solo parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes bazo linga bamikota na potopoto ou tomikota na kata potopoto oyo zali possible était pour beaucoup de personnes. Bon des livres azali derrière la caméra. Merci beaucoup na Bochwale parce que zali na nzela ya machine kuna ozo commenter émission oyo. Un grand merci à papa Noé Mavakala Nzinga mopanzi ya maman Zozomela ba triplé maman na ba Isaac baba Josué ba miracle. Un grand merci à maman Bijou Ketani maman Bijou Ketani femme complète femme complète maman Bijou Ketani, un grand merci beaucoup maman Mopanzi, il y a papa Jean-Pascal Leka, Sarah Malembete, Mopanzi, il y a papa Jean-Pascal Leka. Papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à vous parce que yo bonga na maman Bijou Ketani, la femme complète, voilà. Merci beaucoup pour le passage conseil Nabino, maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, Sylvanie Makoso, je te salue encore une fois. Salarande Tosola, qui maman Nathalie, Nana Moussibou, le président Bébé, Viso le Kandi Mabia Lanselme, Eliane Kazimoto, Ciara Lumba Lumba, Bino Bande Konyo, Sobolandaka émission Oyo, maman Yvette Mbang. Boinde to bandi émission na biso bon de livre na kanisi et au fongoli déjà plateau na lukamwena pesa la tola mbote parce que lelo to sala na face à face avec Sarah Tola to yeba exactement qu'est-ce qui se passe dossier Oezali ndengenim surtout makambo etali ngunda il paraît na ba audio ya somo ya muja to yebi pété soza ya solo Sarah mbote Oza na makambo ebele na nzoto o bato ba comprendre na te tu fais aussi l'interprétation ya bababa wana pesa kana kati ya 2022 kaka na émission ta dinga na zande na za baloba nini naza conservatrice OK na conserver ba idée OK nazo concevoir ba idée OK et puis nazo créer meti boye baba bapi batala biso OK faut pas comprendre ba message oyo zo pesa na lingi chaîne na ngeko ma chaîne moko internationale tu sais na katote je pouvais na quoi qui ko imaginer nyonso mais sauf cette idée de penser aussi na bande ko na biso baba donc tant yo zo lo bando moni nazo sala explication nazo tala zo comprendre pour bande ko na pe ba du ka moyen ya otala ba za ba fana ba bona Sarah Tola mais ba zo ba dit Sarah Tola lo bani OK. Voilà pourquoi je me suis décidé de me lancer aussi na roluka moyen koyeba to koyekola ya refaire comprendre bande on a biso oyo bazwa ngolu ya koyoka te me bamonaka. Non, félicitations. Donc c'est très important. Des fois on ne pense pas aussi à eux. Voilà pourquoi je me suis décidé ya repenser na bande ko na tout pour baza bande ko na biso. Tu vas bien, ça va? Très très bien par la grâce de Dieu. Un grand merci à mes meilleurs fans du monde. Un grand merci na Mama Po et Fapekato. Merci beaucoup na président Bébé. Lelo OK na Mama Po. Mama Po. Kaye wana tata. Donc tata Po na Mama Po ka Kaye wana kaka. OK. Donc na pesi mbote na mama présidente maman Nathalie. Mbote na maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï. Merci. Un grand merci na Amelia Mweba la private de Orlando Domingos. Jenny Beta industriel bambote na moi c'est Orange pe apembe kaka. Bon, ngape na lobaka apembe maintenant na mona été. Peut-être pe à cause année par rapport. Un grand merci na président Charles Tamboui, merci na papa Diego Milito, merci na Ferdinand Bochwale, merci na bon délivre Monseki, merci na Dalia Onyema, merci na Debo Bouchab, mama pasa ya moto na pesio mbote, bambote belé na Angelos Karwan, Makia Lakumba, Général KS, Fatou Dukonti, Ozia Masamba.
En tout cas, merci beaucoup les Soussouna, Célia Kikela, Rose Bonga, Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Papa Edi MK, Edu Jabakala, la Pamela Kabeawetu. En tout cas, la personne qui est na bandeko na zangisi bakombo en tout cas bambote na bino nyonso ba meilleur fan du monde na ba obo commentaire sans oublier Madjabou Gospel deuxième édition arrive. Merci beaucoup Naji Magic Adassa pour la taille et la forme nengozo longola ba stress nzoto. Un grand merci na Azir ezali bongo mafuta ya bana mibali. Merci beaucoup na Ferdi Coco Ferdi Coco, je t'aime trop, merci beaucoup à toi star à TikTok à solo Mutambongo a moninga noté à offrir un cadeau à super. Ah, ok. Super. Ah, yo peux olaka kinga cadeau mon bolo. Non, c'est les komaea. Eh, yo peux olaka kinga cadeau mon bolo qui au salango na. Non, c'est la super nangé komaea. En tout cas, ça l'a bien makasi. Na moni bongo pe Séverine, on a bat nanga TikTok, la star, moi ça pembe. La person mbote belé mbote pe na papa Liandi. Bambote na o depuis TikTok, bambote na ba collaboratrice nanga nyonso, bambote pe na ba youtubeur, bandekolanga ba confrères, ba consoeurs. De big salutations à vous. To salamoko, ezali noble, eza malamu. To ebaka ndeni ni opesa makambo pour que bato bazala choqué te bazala pe déçuté. Merci na yo aitadi ningo ya minga lelo. Merci na Adassa et Sarah Beauty Hair. En tout cas babi bakabelo yango eza. C'est la qualité c'est la qualité sincèrement. Et puis tout ça qui ba commande na bokasi ya na bombi kombo na e. Donc d'ici là tu reçois ba pen chaud, tu reçois ba colle, tu reçois ba décollant so tene ti pose closure ba cheo colle ou bon ne pomper ka fixateur au longoli na colle etika lone lo. Etika la tene. Wow. Ça na moto za pena ba color ba découpe français pas colorant pomper. Moni neti boy. So ba ngba chasko eloko ekoma ya poso mutu nanga olende ezala bato bakoma otia ba fond de teint po ebalana na mutu bato mutu bakoma otente las mais ce wana otente te opompe ka colorant na yo ezwi forme mutu na yo donc nyonso ezoya na bokasi ya grande sœur nanga que je tele non alors compagnie pena ekoma munene quoi neti on a monté ça il y a moins mikuse kama ya mikuse nango donc il y a milainde yango milainde yango 12 pouces nango donc ba perruque modèle nyonso bolinga est disponible chez Sarah Tola. Ok, merci Sarah. Une première question, je suis très heureux, je suis très ému en fait. Na ba salutation na yo, c'est pour la toute première fois depuis que nous avons commencé des émissions avec vous, avec tout le respect que je vous dois, Madame Sarah, c'est la toute première fois que vous puissiez penser à vos confrères et consoeurs. Ça me va trop au cœur. Merci. Je sais que l'humilité précède la gloire, que la gloire de Dieu est accompagnée durant toute ta vie par rapport à ce que tu fais. Mais la question est là. Aujourd'hui, la situation qui se passe sur les réseaux sociaux, et l'oko opposé entre Madame Olga Kabelo, Mokonzi Kabelo, que je salue, Babik dédicace à vous maman, et puis ma consoeur Karine Mokonzi. Karine, c'est une consoeur à toi, c'est une consoeur à moi. Yonanga to salaka musala moko. Olga pas un consoeur nanga. Tikana pour ma question s'il vous plaît, laisse-moi poser ma question. Pourquoi aujourd'hui c'est un problème, c'est une situation qui touche un accord il y a presse nyonso bandeko na biso il y a YouTube nyonso auto salaga musala oyo, mais pourquoi ne pas apporter votre soutien et pas un nekonayo ou azali chroniqueuse lokola yo et ya kokene na ngambu ya mama Olga, c'est dit à quoi tout ça? N'apporte pas soutien à ma chroniqueuse belé. Exemple à liboso à la personne au total na kombo Karashika. Karine Mokonzi c'est ça son. Karashika n'apporte pas conseil belé na n'apporte pas soutien belé na vie. Mais tellement elle est ingrate, une fille ingrate. Ou avec sa relation sans réfléchir. Voilà les lots tout à la soutenir. Alors, n'apportera pas tout un plus. Pour apporter mon tout un plus, c'est l'activité l'exiboué. Ce que l'activité que ceux qui ne déconnent pas YouTube, ça a une faute. Azo soit dans un mouton sous la banda, après la cas YouTube, c'est beaucoup pas un concert non. Nous ça na biso. Tous on a tendance, mais tout l'accès à monter. Ok. Parce que toi bateau. Oui.
tu as besoin ya opesa batu vérité so moto asali mabe oloba te asali mabe te asali boye te asali boye asali boye mais jamais le quoi ça concerne biso tout ba youtubers to soutenir parce que bato ba otala biso libanda bana ba ndo soutenir bango so biso to komi ko soutenir ka biso to bomba ba salité na biso ebima libanda te tenga na bomba te ngana bomba te je fais mon travail, je suis juste et correct. Muto azana raison na etopesa. Voilà, mais ça. Soit YouTubers topesa YouTubers, soit inconnu topesa inconnu. Voilà, mais Sarah, j'ai reçu beaucoup des appels aussi par rapport à la situation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé justement pour me demander lorsque vous serez avec Madame Sarah, essayez quand même de parler par rapport à la situation. Maman Olga Kabelo vivait avec sa sœur Karine Mokonzi. Batu belé pe bazolo bakeni tete Karine Mokonzi peut-être Sarah alingaki ayeba Olga Kabelo. Mais aviva kina ye nanzela na hypocrisie, la jalousie, preuve yango omoni lorsque makambo yo ebimi, elle est la première ya koluka ko exposer ndeko na ye Karine Mokonzi. Et puis balobi ete ye pe azali parmi ceux qui ont occasionné à ce que Karine Mokonzi ngunda na ye ezwa ba problème. Est-ce que ozupe moi temps et comme eliope na matoi o mekipe koyoka yango? Question nous a bien posée. Na yambaki Olga Kabelo na émission, je crois na tuna iba question na nyoso. Mais pour na oloba ke Olga aza ingrate, aza na sima ba ya complication ya ngunda ya la fille, je ne pense pas parce que nous avons des audios ici. O toko balancer to meka koyoka monanga na yo parce que nga bona nga na cha commentaire na sujet. OK. Na cha commentaire parce que ba audio les audios vont parler. Na ba sujet nyonso koleka na réseaux sociaux. Moi je vais me référer toujours dans les audios. Après les audios na kozonga pona ko qualifier si kona sala la adjectif qualificatif nanga. Ouais, comme même ma classe, félicitations. Mais oui. Na yo kananu. Nga ko qualifier na oteke o amoyibi te. Nini ela kisaka amoyibi. On écoute d'abord les audios. Après na kosala adjectif qualificatif nanga. Ezali normal et puis likola adjectif qualificatif bakisela nga susu tuka. Na kosala critique. Il y a sujet. Ok, mais Yoloko là déjà, il faut qu'on se le dise, tu as pris aussi le temps sur ces sujets, tu as eu quand même le temps de parler avec Bandeko Bélé, entre autres et aussi Maman. Mais Akimi, hein? Pardon, Natuna. Akimi, Ndeko Nabiso, Azali na Mokanda, To Azana Mokanda. Ta concert Karine Mokonzi, Azali na Mokanda, To Azana Mokanda. T'as dit, nous ne sommes pas des dieux. Mais à ce que je sache, n'a prononcé bien français, nous ne sommes pas des dieux. Mais à ce que je sache, ndenge tokendele la kana réseaux sociaux, soki ndeko wana mwasi, azaki na papier, mais tomela amai na tonga, mkie wana ya 100 fois batomela bilamba. Donc je ne pense pas. Ça peut être possible aussi. Mais dans yebeli de kwana na makambo ya babenga ngoni na makambo ya babenga ngoni oh là là discrétion te na yebi na makambo discrétion te, elle n'a jamais été discrète. Donc soka zaki na mukanda angaya na mona réseaux sociaux. Soki ndeko wana zaki na mukanda alinga sala biso ba tapage à liboma meilleur abeti ata Kinshasa 2 fois. De un, elle marche pas. Ana poto matambola ate avivaloa mutala emprisonné ya seka batu nga so bakangisinga mais so bakangisinga après 2 ou 3 jours na bima na tambola mais écoute na liberté na France mais atambola ate elle est toujours à la maison. Mais ba star batambola mingi te. Non, t'as dit star atambola ate mais star akenda ba découvert. OK poto est-ce qu'il y a eu pe poto bien d'azar? Elle marche pas. On te comprend. Elle est emprisonnée. Elle a envie. Bachelier mandat d'amener, mandat d'arrestation des autres circulés, wanted des autres circulés, mais il y a une prison automatique depuis Kinshasa à quel moment sous poto. Ça c'est quel genre de vie? Parce que nous avons un papier, un kanda, à se balader dans l'été. Entambola. Entambola t'as dit. Donc quelque part. Donc, on a une analyse pour et contre à quoi qui peut causer. Mais d'où des alliés
adjectif qualificatif ezoyebisanga boye ndeko wana banda toyeba ye na vie elle n'a jamais été discrète. Il y a des choses au basa et la discrétion à ça la discrétion té bon au papier mais kaka mais tout le monde masaka ngela oyeba ke ton bazwara visa ya États-Unis visa États-Unis ouais oh écrire ba problème na réseaux sociaux soka zaki na mukanda ta de mona ta photo a pamba ngé bima ata photo ka ya pamba abombi ata ba date de naissance tout ça là anga ata bimisa mais Sarah, moi j'ai appris na oti que longtemps et aux audio, mais j'ai appris que si aujourd'hui excusez-moi ndeko na biso moi complication et kotaki na makambo ya ngunda na ye, c'est parce que la personne qui était à la base pour compliquer ce genre de choses, c'était madame Olga Kabelo, pendant que babanaki oyo kana très bien, mais elle comment makambo ya ngunda ndeti a chamwa ketu pour moninga zo mukanda te. Sarah, je ne pense pas je ne pense pas déjà mais nous sommes des humains, ça peut être aussi possible. Et cause à peu vrai et cause à faux. Ok. Mais tu vas rendre audio. Voilà, mesdames et messieurs, ce que tu as audio, bandeko balandi, tu as benato mais la moi ya moto, ya malili pe zangate makaya bupena koka ezangate, mais ça avant na tu as un audio, na zogi na maloba no uti koloba. Tu as dit que Karine azalaka na prison éternelle. Mais tu peux pas dire ça car hier à Sali émission na libanda aza au de dit que elle est dehors azotambola aza libanda aza jardin, elle pouvait faire une émission librement lokola mutunio. Comment tu peux dire qu'aza la prison? Tadi tu ko distrait ba tu YouTube au moins une place à Québec pour filmer ama ele ya zarama mali ya zarama mali ama ele mabe parce que place où ya filmer wana aboyi ko pesa atendis ya immeuble ata ya place à télémaki à laxika banze depuis pourquoi pour nani batu ba découvrir place à Vandaka ngasko na yebi c'est soit nga répondre nga azonga sa vidéo na salon. À ça la vidéo na salon. Est-ce que yaza obligé face à la kaka Fernandez to na chambre wana ka asala wa ben perfection wana azonga ka na chambre wana sa vidéo. Mais elle est prisonnière à Kende Chat. Aza mboka ni à Côte France à Kende Château. J'apprends qu'elle est en France maintenant. À Kende Château Rouge to ndimai. Gloria utoke poto na simane ka le bilobia. À côté à Kende Château Rouge. Mais au moins que wana ce sont des choses trop banales. Non, c'est pas banal. Aux en France, il faut tambola oyeba quartier aux ovanda to mboka oyiza. Il faut visiter des biso zalara. Mon kelemba, kematete, elle marche pas. Mais même ba course na garçon de course na za ans. Il y a des pouilles. Toko takunate. Ah, et Dakaye peut-être le col. Non, mais Dakaye n'a limite. C'est bon, on a été insulte. Et c'est ma fingate. Garçon de course na ans mutakenda sombele biloko ya tikeli banda depuis wana ute banda depuis avant ba feli banani bato wana tout. Vous comprenez? Atambola ate. Mais ngala ngo sombele ona nga olia. Est-ce qu'il faut? Donc elle n'est pas à l'aise à sa liberté. Vidéo wana sala ngoka parce que ba devoir na PC l'équipe makasi. Et l'équipe makasi tellement que abo akomo boya ko sala ba vidéo na ndako wana yipwani et comment reverser. Bato ba comment détecter kolonda ko na déjà et yebani déjà place à na France pas Fernandez. Mais aussi les Chinois bazo koloba yango Sarah sala baka na kombo na yo komo diembela na kombo bato ya Karine ça la 4K. Mais siko bien parlé. Sala baka na kombo na yo. Yemoko akosala ngoko ni. Donc quand ngande na odiembela kombo na ende na droit ya baka. Siko yomoko mukonza baka beta ngoti. Beta baka. Mais azo sala tozara na biso tout olobela sija fali na bomae na baka tozonga na bongo na sija fali ya olobela makamba fali nga na olobela makamba fali live ekende boye akata kima ye mukolo baka na lia kende ye mukolo baka asa na émission et ça 200,000 vues na chaîne na mais et batu mususu au côté place batu mususu bazu vidéo na ya baby soki shower bazu yango
faut prononcer l'anglais 2022. Faut que bien. Baby Chouan. Voilà. Ozo comprendre. Baby Chouan na yewana abetaka 3K. Parce que ozo imaginer mutu nzamba baka asali événement. Mais ebetika 3000 personnes en ligne. Oza mutawapi. Événement. Et puis événement les plus attendus batu babanda à cause les acquis programmés partout dans la page publiée. Et bien sinon aura 3000 personnes en live. Et puis tout le les karawa puis pas à 3000. Na Facebook pour na YouTube aux vangoté. Oh 3000 quand on est qui Facebook. Ah Facebook. YouTube a kokaté. Ce que Nzamba ba vu. Wana combien d'abonnés? Toke sous na balance one. Non mais yotika kaka kombo wana tika no kaka kombo wana pour éviter des problèmes. Toke malé. Ngana tanga communauté ye karashika te. Au moins si on attend komba fali ba tu vas comprendre que autanga komba fali au diembele mais ce qu'on a tanga komba. Et puis lobby na landaki live. Na moni batie fali poupa na Karine donc pour dire que depuis bango bakanga internet mutu mususu. Et zo souhaité na otuna des questions. Demain soir. Et zo souhaité ngana zo tuna ba question. Kasi même yepe ezo souhaité ngana otuna ba question o ba zo benga. Aké luka place aké luka. Place yo sala vidéo. Ke beta bakana kombo kasi yo moko kolo kombo beta baka. Bon, yo moko kolo kombo beta baka tondima yo. Sala live. Pour mi kolone se komika ka affaire baka. Abetati. Ezara simple tadi. Ngaso na moni batu ba oloba to pona yo lakisa bango ke ngande kolo nango. Non nyataka live na betiam. To na lekiam. Yvette kuta uta dans les néants sans fan. Abeta 4500 kimisaye. Yesko kolo baka yango baka ngo ya ye. Ezaka na moment nini po abetiam na mpe na vie banda botama. Apesa mo mutundeni. Voilà, Bandiko Balandi. Yo moko na vie na yo na no beta 4K live 4000 personnes batala yo. Sko 4000 wana yo batu ba repisto na kombo na e utapi. Abeta ngoti. Ne chaîne na ye est-ce que ça une émission ya sale émission normale sans clash sans ma finge émission mobimbe bandeti suka fingi talobelo kama beta beti 200K isa. Tu as combien d'abonnés? Nzamba baka. C'est la honte. Merci beaucoup. Mais Sarah Tola, aujourd'hui, la communauté congolaise, la société congolaise, Mbokanabiso, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des choses. Est-ce que tu as au pena de grandes dames locaux là? Excusez-moi, Sarah. Je suis donc avec vous na plateau et que choqué au thème. Mais laissez-moi les dire parce que moi, j'aime pas être hypocrite. Bah maman loko la bino, vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez de business bino boza. Est-ce qu'on peut parler des cas, des choses babiol bagatelles, des choses terre à terre oyo ekoki ko mema batu nil pas et ekoki ko construire na nini aujourd'hui makambo ya baka ça peut construire à quoi? Eza débat bazoba Karashika aza base ya ba insensé ya bazoba ya basi ya bazoba omoni carré oyo azolinga mema batu alinga changer sujet amouiller sujet na sujet ya ba vie lobelanga otalama nini boy na wa po betala ngokara mais na répondre pona talisa batu ke za débat bazoba ya place cerveau na esuki na kanisa ki ayo loba ngai na mama mapangu ngana mwasi ya business ngana mwasi ya mbongo ngana femme entrepreneur na lukaka tala griffe na ye awo luka griffe ba vie oye mo ba beta na vie te ma akumisango oyo kata soni te yo moko bando botama osala 4000 personnes na live te balando e salo soni te moningo beta li solo wana ke yonde mkonzi nango yo mono osali yango te c'est inconcevable débat bazoba donc yo moko fozala ke osala rango régulièrement obeta ba 4K ndesi ko komo lobaki Sarah finga nga po beta 4 kande ngamo lobande boye Sarah zo finga nga po beta 4 kande ngamo na beta ba 4K siko yo mo banda ba bota o ya YouTube beta no 4K te au moins des débat mo bazo batadi ouais so mérité même pas que to vendre la ngata 10 minutes parce que ezane ko ramener communauté mobimba na kibuzo banaye
eza okomisa bato bazoba lokola ye eza koambrouiller sujet ezaka moko longola mitakala na réseaux sociaux soko longoli yango bota courage siko salelanga émission osalelanga droit de réponse. Merci beaucoup. Nous devons continuer dans ma candidature biso trop loin. Congolaises et Congolaises, il est temps de construire Vincent Chibisi Somo. Tala be émission à Vincent ça va 2 jours 3 jours 300 000 vues 200 000 vues yana ngo ata émission mo ebeta 200 000 vues na chaîne Nzamba ba view. C'est embrouiller les choses. Eza ba débat ya purement bazoba. Makambo batu ba ebisie yango moni la fille il faut makamne musu batu ba beta ngo car mais il y a des choses il faut hôtel melango de Olga Kabelo hôtel melango bo spirituellement physiquement parce que na simane a un mauvais esprit batami na simane ezo ramener batu elongo la batu na raison et même batu na qui insensé na busoba. Batu ba maele te la plupart ba chinois ba ben sensé ba maele te on dirait batu mo ba masque maele na bango ba kanga bango sagesse l'intelligence ba e ba place ba télématé on se comprend et ça faux débat. Merci beaucoup. Débat ba vie yo mo beta te na vie faux débat saratola memanga nanu na mama na likambu nga na besoin na la persuader par rapport ya makambo nyonso biso tozo yoka bande ko balade. Suivons d'abord ça sans commentaire to kolanda ngo du début jusqu'à la fin. Awa Olga Kabelo. Olga Kabelo qui parle. Ok, c'est bon. Karim, bonjour, bonne. Na utayota ba effectivement ba balobiki nano bwakati. Ce que ça bongo, c'est mieux ko wana na nguluka solution pour la mukanda donc pour na part nanga. En tout cas, je préfère maintenant contribuer plus pour la mukanda na yo pour la solution pour la mukanda na yo. Oui, ok. Wana Olga qui disait que na vidéo mon Nathalie na moni nanu yo oboa quitté alors la première des choses il serait mieux d'abord to luka moya ya kowela na makambo etali ya mukanda ya ngunda na abe a contribuer. OK. Alingi na ye malamu a contribuer pour na document na ya mukanda. OK. Nyoso wana jalouse. Pour mukanda ya ngunde mutsa ya mweza clé. Dona pota tande nini mukanda exactly ngai bikana ibaikake. Makama mukanda na za encore pour mon consultation ibisengake. Kona ukutana avocat et ba pesa ki o rejet. Dona ibikake si obwaka. Ezo kamusa wako yoka kina wakati na cheno mibale wana on comprend te ngai ndefona je vais poser d'abord mon téléphone ici micro nanga c'est-à-dire c'est pour Mali ba période toza ba émission ça sala mapona e ba PCRG nde Olga akota ki en contact mutu na eti Neni makama mikanda. Okibi azo expliquer na poto apoza la bien il faut zana na mukanda. L'autre fois, oyebisa nga ke okenda ko mon avocat na po ba PCO RFI. Ne on a ça za mukanda te. Non mais c'est cool. Moi je me dis pourquoi on traite Olga jalouse? Parce que là, je vois comme si elle est en train de contribuer peut-être na makambo yo ebele bato bazo ko finga na internet, ils vont rester justement ka po baba finga ka bazwa ka ba dédicace peut-être ba ko ma niveau te. Jana bandela phrase ngo yo. Pour mukanda ya monde mutsa ya mweza clé. Dona pota tande nini mukanda exactly ngai bikana ibaikake. Makama mukanda na za encore pour mon consultation ibisengake. Kona ukutana avocat et ba pesa ki o rejet. Dona ibikake si obwaka. Ezo kamusa wako yoka kina wakati yoki mais awa ba shimbwa ba beta tola za mukanda ya ona isa kiyo akoyi pe kozwa te comme nous sommes dans le Dieu to ça nini to yo kasima nango to sala la verbe nini to analyser le sur fait ensemble l'adjectif qualificatif et puis to analyser sur le fait kotuka critique kotuka mukanda eza compliqué c'est là yoka soki nano bwaka te donc ça va makasi ozonga noka ya Belgique
comme ça on va en Belgique ou France au Canada ça compliqué ça va passer à dossier on connaît ça plein les plus faciles en France pour au Canada en France les plus faciles c'est là les plus faciles c'est la moine donc ce semi français a déclaré semi là au Canada facilement et puis bango. Nous avançons tout doucement sur l'arrivée des bébés silicone. Au moins côté ba idée ou taki. Est-ce que vous comprenez? Nazoya na kanisi lelo to kenena nuna to pesa batu malembe nyonso nyonso to ko bomba bayoka kaka lelo ka bayoka to ko analyser na bandeli audio yango nzambi wani ka zera songati soki nano bwaka te donc ça va makasi ozonga noka à Belgique comme ça on va en Belgique ou France au Canada ça compliqué ça va passer la dossier on connaît ça plein les plus faciles en France pour au Canada en France les plus faciles c'est là les plus faciles c'est la moine donc ce semi français a déclaré semi là au Canada facilement et puis bango noki au salle cohabitation légale mais quand on a Belgique on s'est renseigné bah il s'est que oh Olga ka olukele solution a se renseigner les sous azokota gauche droite pour na rendre connaître solution mukanda mais quand on a Belgique on s'est renseigné bah il s'est que ceux qui au salle cohabitation légale cohabitation légale il a ce qu'il faut tout le cas tout faut dire bongo au salle cohabitation légale vous avez bien moi c'est validé mais dans un couple au salle cohabitation légale bah le but est vraiment facile comme bonjour pour le Mukanda donc au Kinde on s'est présenté au Waki dans la kaka petit dossier et puis vous savez cohabitation légale na mutu kwa na Mukanda na Belgique mutu wa nationalité la Belgique bah le but en tout cas mutu oya pesinga yi information yo le bi ya salamu bapesa Mukanda 6 mois après donc azatia Mukanda na maboko atila inga na foto Mukanda na ye azatia Mukanda donc azatia Mukanda na sima mutu bazaki mo sa validé mais des la kaka afuta ki mutu et puis basala cohabitation légale yango sala ki azatia Mukanda ado sa France c'est vraiment compliqué oh nyonso Olga kaka pour le quoi makambo ya papa de connaissance ça ne sert à rien que continuer en France ok tozongi oh là pour le quoi makambo ya papa de connaissance ça ne sert à rien que continuer en France ok et ça vraiment important pour adosser France c'est vraiment compliqué sur le bloc en France et aux autant ti au Louga son moto français a déclaré c'est militaire et sa longue histoire. Mais quand vous réfléchissez par rapport à une émission, je ne madame Samba Peso qui m'a vraiment, on m'a dit qu'on peut s'aider. Pendant mon acquis, l'objet de la vidéo pour ça qu'on n'a pas fait, à mon avis, vraiment, c'est triste. Samba Peso qui m'a carré. Mutu o azaki jaloux en moi. Est-ce qu'est-ce qui est caché derrière Bamakambo Nyonso? C'est la question que je me pose. Parce que en France, déjà, Boaka qui va faire ça RFI. La Belgique, pas une Mukanda. Mais en écoutant ça, c'est comme si. Nazana ba audio. Azoko s'est démerdé justement pour que ça sert à sa solution. Nazana ba audio. Ouais, mon scénario ba sala ya makamba mwana. Ndenge zana ba oluka pena mutu a déclaré mwana wana. Siko mwana wana auta wapi? Mwana ya nani? Papa na ye nani? Mais non complet mwana wana nani? Non mais comme on a déjà bapé ça ka kombo ya papa na ye o donc yebani non ça. Wana eza mabomba mi nkolo. Ça viendra. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mais ce qu'au moins Olga monté mama B.
Mais non, il y a des audio nyonso. Te tosuka ka na ya suka. Eza bien. Hôtel maman, hôtel maman, salaire de nyonso. Au salaire bisa mutu valeur, mutu sa mkamna yo moko. Bato beso ke valeur so koleka. Osomona. Yo moko o YouTube makasi. Donc si vous salez, yo mo na ta sala, yo mo ta sala ba direct ba tota la. Donc il faut vraiment tellement vous avez vraiment déterminé. Vous avez savoir que vous avez dans mon cas là. Courage vous avez dans mon cas là, vous avez vidéo et tout. Pour que vous puissiez écouter quelque chose. Donc dès que nous avons qui programme ça bien et tout. Il y a un monde qui est motivé, il y a un contribuer pour naviguer ça mon sala il y a un monde Tosuki nanu Sarah. Awa. Tosuki nanu. Eza. Programme ya streaming ya ona la kisaki yena ni ya tenu. Kala ba futa ezala professionnel. Mutapesa mbongo ba futango eza Olga. De Olga so pese conseil à l'obito boyite ba gérer la kao. Mais yo moko travailler musale pesa ra mutu valeur tongela ko sala ba live na yo. Pose aka quelque chose. Ka to combien Mutu azapeka. Tu sais, c'est ce que moi je dis hier, Sarah. Moni le Congolais, plus particulièrement, les Congolais et la Chine, vous devez aider ma soeur Karine Mokonzi. Bolinga été. J'ai l'impression c'est comme si vous avez quelqu'un qui a des bonnes idées pour na yé. Bolongola kaye na banzela pour que boluka ko continue parce que nous connaissons aussi na Congo ezana ba musicien mususu awa aza leader na orchestre na ye mais ba musicien na ye o ya orchestre ba chai na kisi baza to yebi bango eza pe na batu misusu awa ye a dirijaka batu mais bato ye a dirijaka ba chai pe na kisi baza parce que moi je trouve ça anormal. Comment vous insultez une personne jalouse pendant que Azoko casser sa tête juste pour na ba bonne cause, pour na ba résultat ya malamu ya ndeko na ye. Ça n'a pas de sens, Sarah. Na kanti makambo mususu o to bité awa. Non, eza sensible moi tout ça là. Pardon. Sarah. Moi, Sarah, pardon. Moi, j'ai besoin de ma vie. Nazali, na petite vie, nanga nazo construire. Je respecte ma famille, je respecte le parent, je respecte. Mais oh, s'il vous plaît. Ah non, non, Sarah, s'il vous plaît, ngai mutu nazana na conducteur ya émission. Avec tout le respect que je vous dois. Là, je suis professionnel. Sarah, s'il vous plaît. Oh, bon, aussi ça audio. Non, Sarah, s'il vous plaît. T'as dit aussi ça audio. Zela, s'il vous plaît. Non, Sarah. Sarah, s'il vous plaît, kocha nanu ba. Zela nanu, Sarah. Zela nanu, s'il vous plaît, Sarah. Je vous dois du respect. Respecte le principe, il y a le code de bonne conduite, s'il vous plaît. Audio oyo eleki makasi, pardon, na kolinga ko yokangote, na linga ko changote na télévision pour na respect ya ba maman. Demain, je serai aussi papa. Demain, si Dieu me fait grâce, j'aurai une femme. Demain, si Dieu me fait grâce, j'aurai des enfants. Je ne permettrai pas. Simba fungola na kangi noko. Chata na poche. Dossier à mon Jacquina. Voilà, je ne permettrai pas ya ko diffuser babilo konyo so pona ba respect na biso. Mais je signale à tous les Congolais, s'il vous plaît, to relever na nous départ. Niveau ya réflexion na biso. To longwa na bade des choses trop banales qui ça fait pas quelque chose de non, bien. Mutu ezate makolo ezate mutu mo pe akola mukana ye akoseli x makambu ezu en plaire y pe akoya akoseli o makambu. Sincèrement, soyons au milieu du village pour bien faire les choses. Bandeko Balandi, vous avez insulté. J'ai reçu encore des appels. Je fais hier l'émission. Parce que là, la majorité des choses, Natalaka, la Chine, Natalaka Sarah, Natalaka les Américains, Natalaka Gloria Hollande, Natalaka Bandekonanga Nyonso, parce que derrière ça, Nazoka toujours moi et l'autre moi Mouki. Pour ce qui concerne Kembila, Ako, qui jamais Kobenga Mutuna Poto. J'ai suivi même
les Chinois, aux États-Unis appelés, aux Belgique, aux France pour appeler pour dire que Mbila jamais koki kobenga ah tozana matadi kibala te ah tona kimte bozolinga kokosa bat. Mais j'ai reçu les appels, il y a des messages pour dire que non Mbila abengaka pour vérifier pour na paix. Écoute, d'ailleurs, avant la émission, il y a une maman qui venait d'appeler Sarah. Mon téléphone pour confirmer ça. Alors nous devons faire très attention. Tous ces kakaya sonité. Karine, ces gens-là, balinga kayote bazoko sayo. Bazoko sayo. Parce que oh nyonso yo ozo subir ango yo moko avec ta vie, avec ta famille, avec oh nyonso ozo a besoin de construire. Ma chère, jette l'éponge. Cherche ta vie, fais ta vie. Tu as une chaîne. Oui, ngai pona ngana ndimi. Karine, wana ba kombo nyonso mokili. Oza mama baka. Mais cherche d'abord à construire ta vie, ton avenir. Longwa na distraction oyo ya ba chinois. Ba ko apporter le yo et le côté preuve depuis que ozala na ba chinois, bazo clouer yo kaka ndeko na nga mwasi. Prends le temps de bien comprendre les choses, s'il vous plaît. Moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Vous avez vous avez le sang, vous avez la conscience, ce que je fais, moi, ton frère t'a dit, je ne fais pas parce que je suis contre toi. Non, c'est pour te réveiller. Insulte à bateau, les portes seront fermées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, Moutoumoroboué, à Kokikoya, pour apporter une main forte, sincèrement. Parce que à Yebi, que son atana sa ligne sur lobby. Ingrate liboso nanga aotinda ba chinois ko finganga s'il vous plaît ma chère meka kobimanan meka kobima sois courage et vous allez bien et les Congolais to soutenir na kabatu te parce que non soutenir pour no kene no finga bino bozo finga bozo pesa Karine solution ni entre parenthèses ma sœur a bala abota bientôt c'est son mariage né ba critique ba jalousie ba telemi pour na koluka ko détruire libala né pour na koluka ko bebisa couple na yé avec son nouveau mari oyo baza na enda ko moko papa na biso apesi biso nièce na biso. Oui, pourquoi aujourd'hui makamune ezo kende azaki na Belgique ake France il paraît azoluka akende Suisse. Pourquoi? Parce que nous savons que non munga ndetinga par exemple Sarah. J'ai une petite amie moko azalaka na France ou bien na États-Unis ou bien na Belgique aujourd'hui na sali makambo donc esengeli aboti mwana ale ngai pona kende France fona banana na ke nanu mbandaka na ke boteka côté na bino na ke kabera mwanga côté ya bavie avant na kende kokoma place yaza. Il y a des choses où ils allaient utilité importante te poto lobelango awa. S'il vous plaît ma sœur, bimana mulongo nanu ya ba femmes insensées wana excusez-moi na bimisi yende mama te yende mama na bango abimanan yende mama na bango mama ben sensé ma chère Luka délivrance na yo parce que c'est ta vie c'est ta vie même nga frère na yo on nazoko casser munoko peut-être lobby na kozalate hein peut-être je ne serai pas là, ça fait trop mal et puis peso tali oza na ba abonné ebelete ba vu ya ebele ezalakate mais batwana ba ya kaka kokumso mami oleki bango eza lokola nzembo eza lokola à l'époque kofi aba nokumsa jibe mukulu nini côté bafana nini mo fleuri muto aleki azalite wera sona ye alobi mwana mai keba ozokene na kozinda ayemba ngona na nzembo compare mosala na yo osala na oyi donc ozosala lelo est-ce que ezoko simba keba mwana mai mais na nzela ya loyembo ayebisi papa bato nyonso bazoya koyebisa que non nyonso ezokene bien pendant que tout va mal balingaka yo te. Sala attention ma sœur. Sarah toka bona awa tadi te toka bona awa ouais toka bona. Yes. Merci beaucoup bon délire.